Bonjour, bonsoir, bana maman. J'espère que vous allez bien partout ici que les amis bino. Pour s'abonner, pour liker, pour partager. Bon dimanche na bino fama. Ça dépend du temps au bino bo landa biso. Vraiment affaire ya dashi. Jeune fille na biso o ya Brazzaville avant d'aller en France. O toko mona internet eza ko ninga na ba publication na ye vraiment et ko sala so ne peut passer. Publication na ye ekeye songi. Mais et ça li loko mo ya bien te na age na ye wana bandiko na biso toyebi na ba age ya badachi wana na ba age ya mikie ezaki pasi poto za na ba téléphone. En tout cas téléphone e bando za na maboko na biso te. Ba parents bando pesa biso téléphone te non seulement pour na possibilité mais na ba temps wana ezaki moi pasi parents pesa téléphone na ba age ya 14 à 15 ans. Et la fille tia koma na ba niveau wana na âge wana ba jara ba vidéo wana ba ndeko na ngai et puis si pasi et puis so tali bien na ba page na ye et da ba page o bana batala mingi parce que tant on a na page za la YouTube to Facebook to ni batuna ka âge nini surtout YouTube ba to no page ni âge nini mwana akotala vidéo oyo eza vidéo ya bana okay. Siko ba video mususu oyo neti ye page neza mingi ba jeune fille batala kabana. Siko ba bosoto ya bongo plus de 60 vidéos. Nzambe nanga où allons-nous nous? Où allons-nous mokili to koma na niveau nini? En tout cas to comme na miso na niveau monto monique trop c'est trop nzambe sala mokano na ye. Parce que ma betel me leki na mokili to banga. Et na communauté na biso ya passe ezake bako banga bato ebele ba page banani bako banga kolobela likambo bazo bercer yango. Pourquoi bazo bercer yango? Parce que la fille aza Brazzavillois aza boyeboy ba Brazzavillois bazo s'attaquer na ba congolais. Balobi ba congolais eza dossier na bino te bovanda nie boloba makambo te aza mwana sikoto sala ko boni. Or na biso so eza likambu ya bana ya biso ba Didistone Fally Ipupa ba Keina omona ke ba Brazzavillois ba Camerounais bayaka bakota ba s'imposa ka dossier komi ya bango mabe eza balobi mabe malamu balobi mabe mais biso siko na tango na biso soki eza bango tokoma na kotoza na complexe moko ya kobanga banga bango soki bazolobi to tika to tiki so balobi boye to tika non eloko surtout esepeli singa eza communauté ya baninga bota ndenge ba considéraka ya bango ndeko na ye akolinga ko livrer ndeko na ye boye te ndeko na ye akozwa ye vraiment malgré asali mabe akogangela ye mais na miso bato azolinga te bayebaki asali mabe. Mais biso na communauté na biso omona boye likambo ebimi mpona Fally bino nyonso boye bobaki ye na likulusu boboma ye kaka likambo moko ebimi mpona Fere boye bobaki ye na ekulusu likambo moko ebimi mpona Maria Tumba bobaki ye na ekulusu bozolobela ngo neti aza ndeko na bino te. Didistone oyo combien de fois bato babaka ye na ekulusu bino moko ndeko na bino bobaki na ekulusu bongo siko bandeko ya libanda bobaki na ekulusu ndenge nini? Ndenge moko affaire à mwana mwasi asali mabe makasi et puis akobebisa na à travers ba vidéo ni wana bato bazo partager akobebisa jeunesse ebele bana mike ebele ba olanda makambo osala pe ba okomosala ngo et kotala ba vidéo wana nga kutu na zwi atata kotala ngo te po eza ba bêtise ba masumu musu to memaka po tali vidéo moko boy omemi lisumu ba video na kotala ngo ndenge bato bakoloba aza mamutu mwana moko abanda makambo kala peut-être na âge ba 10 ans 11 ans 12 ans abanda makambo ti lelo akoma kosala oyo asali wana balobi eza somo kotala ngo 2 fois 3 fois te mais omona ke ba Brazzaville bazo protéger ndeko na bango baolingo bimise mabe mingi te aza mwana azaka mwana ayibosala telefone te mutu ayibosala telefone te tina ba niveau wana alors bandeko ebele ya congolais basiliki pona sujet oyo basilikeli communauté na biso d'abord basilikeli na communauté ya bapaya na kochela bino ba audio boyoka na direct ko tozaki nango boyoka ndenge bandeko bastomboki
Vraiment, et ça li passe pour na likambo mwana oyo. Parce que biso nyonso ndenge toza boye. Oui, toza ba parents. Koboko la mwana ezaka facile. Bana ba kopiara même ba éducation ya mabe. Mais ezate ke lokola za mwana okoyi obaki na ekuluso sale mabe te. Okoyi ko sala yango te po za mwana na yo. Ndenge mo bandeko na biso na communauté tant basali mabe moko boy bandeko na toyeba ndenge ni akoya kolobela ngo. Ezate to sala bango lokwa to baka bango to boma bango po eza na ba sujet mususu biso ba congolais to ye nango bandeko na ngande to kenda nango neti bo sala mutu mabe. Or eza mabe neti mutu ami boma. Eza na batu mususu ba kokata yoki ka boya mi bomi amisani mabe. Vraiment bandeko faut tout ça la très attention tout ce kabiloko tout ça la kiza malamu te. Et voilà bandeko. Bo like bo partager, bo landa ba réaction bandeko. Ndenge ba koloba. Mia lube makamna bino me bango balingaka te. Naza si fungoli bino misu. Merci maman. Vraiment, Eza Maweza Passi, je te remercie pour l'initiative parce qu'à un moment, c'est un ras-le-bol. Nal bandano na bato abraza. Le rozo mon abao fung la bala ibalu bake bino bazai roi boyo lobe la barwa dashi talinu. Bola tabiso bambula na bambula du janvier en décembre de 1900 wolo jusqu'à nos journées balubra. Zahir et Kezoni ba matière nyo sur kota na Zahir et Katisi Braza. Pour la première fois dans l'histoire de l'univers, dès qu'on a bino mais lo rekoleli to lo batepo bino boza ba nani banda Zaire ti le lo boza ba nani to c'est l'approbation na bino en tant que qui bino boza en actualité bo c'est pela kutu que moi na moi pesi no pas actualité sanitaire bozo ba bosoto si qu'on a côté là ba wesh maintenant le bon on les maté depuis hier depuis avant-hier vous me voyez dans les lives et je vais pas me lasser de vous toutes les personnes qui prennent la peine de monter ici de défendre Dashi par rapport à ces vidéos excusez-moi sachez que vous êtes des tannants et moi je parle pas chinois je parle français, je vous le dis. Toutes les personnes qui défendent cette fille, sachez que vous aurez des filles qui à 14, 15 ans vont faire la même chose que Dashi. Oui, vos filles vont le faire. Comme ça, lorsqu'elles vont les faire, vous allez monter dans des lives, dans des TikTok pour venir défendre vos filles. Ça, je vous le dis. Parce que le fait que nous, on lève nos voix, on dit non. On dit non à ces actes. Vous pensez que nous, on est des aigris. Je suis désolée. Je suis désolée, en fait, à un moment donné, c'est un ras-le-bol. Tous les wesh qui viennent ici, alors elle a fait ça, ça fait quoi? Qu'elle soit mineure, d'ailleurs, le fait qu'elle soit mineure, c'est pire. Est-ce que vous savez que Dashi essaie de se justifier? Elle arrête pas de faire des vidéos pour expliquer le fait qu'elle est mineure. Si c'est quoi, que maman, et c'est qu'elle est côté à la Snapchat, moi, ça n'a pas posté, non, vidéo, mais au fait, c'est pire parce qu'elle est mineure. Est-ce que vous vous rendez compte que ceux qui écoutent Zaki majeur, on pouvait se dire que d'accord, acteur, il y a film X, majeur, ça, c'est encore une chose. Mais mineur, c'est pire pour Abana qui ça, vous ne comprenez pas. Alors, le fait que les gens viennent parler ici, c'est pas pour chercher du buzz, c'est pour dénoncer parce que Dashi est majoritairement suivi par des mineurs. La communauté de Dashi est remplie de personnes qui n'ont même pas 17 ans. Est-ce que vous le savez? Elle a 2 300 000 abonnés. Si je ne me trompe pas, et dites-vous que la majorité de ces personnes qui suivent Dashi sont des mineurs. Le fait que vous venez dans de live défendre Dashi va pousser les autres mineurs qui le font en cachette de pouvoir continuer. Et ça, vous ne comprenez pas à quel point c'est dangereux. Parce que les gens, qu'est-ce qu'elles vont se dire? Ah, Dashi kuto sali kuna zasta ba kotelier et bongai na salate pourquoi? Et elles vont le faire. Bozo encourager le mal pourquoi? Yango, je le dis, je le répète, toutes les personnes qui encouragent cette fille, banana bino bako sala vos filles bako banda kindumba na 12 ans, na 10 ans, na 13 ans et tozo zelabino boya ko sa ba live beaucoup te na bango parce que trop c'est trop. À un moment donné, arrêtez d'être des fanakuiti parce que oh est comme bozoba ezasko fanatisme. Bino boya ko défendre ba bêtise sachant que ceux qui zaki banda na bino bonga bo beta bango bonga bo baka bango mais vu que ça star na bino ba panami kinza boya ko lobela bato boya ko pexer bato le baba chéri on va en parler parce que si vous pensez que nous on en parle pour du buzz là, sachez qu'on est en train de réveiller la conscience de jeunes, on est en train de réveiller la jeunesse, on est en train de prévenir la jeunesse, on est en train d'adresser un message à la jeunesse parce que ceux qui battent qu'on fait des lives on parle de ça bako bang il y aura des filles qui le font en ce moment là en tout cas moi je vais pas faire regarder comment on a fait Dashi, on l'a publié, les gens ont fait des lives et vous ne comprenez pas ces messages parce que vous n'êtes pas assez mature, vous réfléchissez avec vos émotions, vous ne réfléchissez pas avec votre cerveau parce que vous ne comprenez pas le fait de protéger cette personne c'est encourager le mal, c'est encourager ses actes, c'est dire que oui c'est normaliser ce qui est anormal. Alors si vous n'avez pas assez de maturité dans vos têtes pour comprendre cela, je suis déçue en fait.
tonton de tontine, bazo ça la live. Oh, elle est congolaise, on la défend. Il n'est pas question de nationalité. Cette fille a de l'influence sur vos enfants. Et moi, je vous le dis, tant que vous allez défendre Dashi dans vos quotidiens, vous vivrez la même chose. Et comme ça, vous allez mieux comprendre les personnes qui montent ici pour dénoncer ces actes. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Il y a des gens qui basent les communautés et c'est basé les comités, bah, comment je suis Dashi, comment je suis Dashi. Ah, d'accord. Bino, quand c'était Alicia, Maman Boé, Azaki Peka ba wesh wesh na France wana, elle était mineure. Alicia moi nana kutu, nani Dashi ba vidéo ne bimi, Azaki kozani Alicia moi nana ba veiller pour que na ba na code ba bloqué ba veiller ba sala ba makambo, ye pas sala ba makambo, et puis que ba wesh wesh nyoso ba bima ba finga Alicia, ba lobela ye, ba finga nou ba baka ba telemela ye. Mais oh ya Dashi est commis au nom du fanatisme, ba tout ba bossani, Dashi plus de 90 vidéos, il y a plus de 90 vidéos, il y a Dashi. Dashi pour ayo yebisa bango kazaki moi mke bango nyoso ba tomboli maboko ba lobi ke no botika ebe makambo ça te aki moi mke. Je suis désolé, je le dis pour la millième fois, tous autant que vous êtes des hypocrites. D'ailleurs même pour en finir avec vous le wesh wesh, vous faites semblant de défendre Dashi, mais dans vos DM, dans vos privés, vous monter, venez me donner la définition de la féminine dont vous êtes la sous-surveillance à la parenté. Le fait de défendre Dashi, c'est encourager la prostitution, c'est encourager les bêtises, c'est encourager nos jeunes enfants mineurs. Je suis ce que Zaki ke mutakala Dashi ne bimi so Zaki ya jemima soit so Zaki ka didiston na ba ajwa na bango ba loba Dashi est-ce que balinga ba boyo ofandela ngo ba live maman t'as pas caresser moi non Balikiston batie na miniature. Bafingi na maman bango bafingi kilomba na bango. Dashi kanga mutema ça va aller aux autres ba page na biso boza ba hypocrite. Yo no bi vraiment nemi congolais yé moko. Parce que moi no bozo caresser ceux que za ka didiston, ceux za rama ya tumba jemima ya ero bo baki bango ne kulus mais tani bozo kwanza moi no bozo caresser. Boza na binoka ba corrompu en fait. Je suis désolé. Je suis vraiment d'accord la marraine. Mima, ezaki maria, ezaki di l'histoire na ba ajuana, mais ero bazuna ba famille na bango, batie bango na miniature, ba fingi, balinga même pas balo bake 14 ans, balinga pas bandolo bakinduma na bino banda kala, balinga do elinge comme penza que famille mobimba, ba fingi, ba grande sœur na bango, ba fingi bango, meta Dashi. So za écoute attaque ba vidéo eza oza inconsciente, mais o eza ke yomoko, ozo misala, oza azana sentiment penza kusala likamboana. Mais ça c'est kabiso ka ba mima oh mais minito bato ba pe mate ba bazo faire ba live ba faire ba live ba famille bande ko nyoso ba mati ba na minati ki nduma na bino na famille mais Dashi bazo protéger bongo eza bien té bango nyoso baza génération moko Dashi za mo mkete poza nzoto ko kangama azale ke ba mima te ba cause génération moko éviter les réseaux se passer communauté na biso tout ça communauté moko éviter na on est une communauté vraiment malade. Une communauté pendant sur solidarité exacte beaucoup tiens qu'on va la respecter partout beaucoup je suis désolé pour cela mais en tout cas quand on a façon négative tomi bomana quand on dit ça les campagnes moi congolais bien pour moi fait moi au moins ba page beaucoup mat même na page ya binemi bon lié ba ça ba live bi bo match beaucoup au finga mandeko la bino beaucoup ma bilo ba na ba raté vraiment mais ana kama mwana o nga zo mona ba page mususu o ba congolais ba ça là et puis bah ça ni bon faire la guerre donc c'est à dire bah zone kaba caresser moi na o nga za nga mutu na ka unité aza mona muke nga nzambe na nga mais congolais comme le niveau bo ndengeni et puis la plupart ba tout ba tira biso na carte d'erreur ils ba congolais ou ba va na ba pays ba Brazzaville là sinon le comme on est devenu un peu mélangé avec ces gens ça c'est parce que on a eu des congolais qui ont vécu des années dans ce pays ba bien ba Congo Brazzaville na bangolane ti le on mélanger biso na ba tout ba peut se respecter. Hein? Bah congolais pardon, bon changer bah comportement la bino, bon zana solidarité. Ce que les gens de bon luka bon protéger, comme on communauté ou à la solidaire, à la respecter partout. Communauté c'est ça li comme la bino bo li ayo matin ba bo kiti sié. O li comme bo protéger non de la bino, bo ça la on en cachette. Parce que bon et ça on a pas na za la protéger na Kinshasa mais maman mon na bando la biso porte ba ça na ma mi ce qui kana na biki nzambe na to kumpe na niveau moya C na ba Brazzaville pe na ba manquer biso respect ba respecter biso te kapona ba zoba ba kongolo ba vendre bamboka wana et ça pe na mawa voilà c'est on a ngina ngwa ko lo bezaka